Mbote bandeko boye imalamu na Lingala Tutor, plateforme na bino interactive oyo epesaka bino bacours na Lingala. Lelo na Lingala Tutor toza na esengo ya kokutana na bino pona kokabola tutorial oyo ya After Effects. Lelo to travailler na tutorial oyo comment salaka animation na After Effects. Lelo to sala animation moko ya logo ya Netflix. Bolandanga na bokebi. Et avant ya kobanda bokende ko s'abonner na page na biso Facebook, na chaîne na biso YouTube Lingala Tutor pona bozwaka ba tutorial nyonso tozo bimisa ba tutorial asika. Sans plus tarder, tozo banda tutorial na biso. Tokoya liboso toko fungola, toko créer composition ya sika, new composition oyo toko pesa ngo kombo logo Netflix. Topesa ngo kombo logo Netflix. Après toko cliquer deux fois awa. Toko cliquer mbala mibale pona koya kozwa logo na biso ya Netflix. Après avoir kozwa logo na biso ya Netflix, toko glisser awa. Et tokoya awa na transform, tokoya na scale, toko diminuer soki to silisi bongo, tokoya wa to sélectionner calque na biso ya logo Lingala oyo. Donc disons calque na biso ya logo à Netflix, tokoya awa na create new composition, donc to créer composition à sika o toko pesa ngo kombo Netflix. Et puis tokoya wa na OK. Après avoir kosala bongo tokozwa logo na biso oyo, composition na biso to créer ki ya logo Netflix, toko glisser awa akobima awa. Après ça tokoya na layer na calque, tokoya na auto trace na bandi ke bozolanda na bokebi nyonso. À partir ya auto trace toko cliquer et puis toko fina OK. Pona koyeba soki auto trace na biso esimbi, il faut koya ko cliquer awa. Soki ebimi boye ba ligne ebele na ba point boye elingi kolakisa ke auto trace na biso esimbi, tokoya awa toko désactiver auto trace. Après avoir kosala bongo, tokoya lisusu awa na effet, tokoya awa na effet, tokoya na vidéo copilote, tokoya na sabre, tosalela effet o lingi kolakisa sabre. Effet sabre na biso yeyo ebimi oyo toza na paramètre ya réglage ya effet sabre na biso bien sabre. Tokoya na sélection, tokoya kopona awa patronus toko cliquer, toko salela preset au patronus. Après kocha bon tokoya na core size awa, toko kitisa mwa dimension ya sabre na biso, tocha 1,50. Soki to silisi bongo tokoya na customize core awa ande toko ya. Et puis tokoya na core type. Na core type toko cliquer awa, toko pona layer mask, text layer teme layer mask. Obo ocho mona score to fini na layer mask, effet ya sabre et na logo ya Netflix. J'espère que vous allez na bokebi nyonso. Restez attentifs. Tokoya awa na tokoya lisusu na panneau ya configuration na to sala ndenge nini awa na évolution toko activer keyframe, na star size toko activer keyframe p, tokoya awa na end size keyframe, na end of first keyframe to activer oyo to activer lokola 4 option to activer ba keyframe nango.
et tokoya lisusu na size na star size, excusez-moi, tozongisa yango na 0%. Totia yango na 0%. Et puis tokoya na star of fest na biso awa, star of fest tomatisa yango na 100%. Wana babiloko nyonso tozosala oyo ezo déjà ko enregistré yango. Et puis so tosilisi awa tokofina U pona toyeba comment configuration na biso esalami. Tokokita na se awa tosalela juste tozalaka na besoin ya mask evolution, star size, end size na end of fest. Oyo nde tosalela ba keyframe na biso yango déjà ebimi. Tokoya awa topusa curseur na biso awa na 5e seconde, et na R tokoma na 5e seconde na biso. Tokoya na ofest na end of fest na biso awa tokotia na 0%. Bozolanda nga na bokebi tokitisi na 0%. Tokopusa lisusu curseur na biso awa na 10e seconde. Na 10e seconde tokokale end size na biso na offset size. Tokokale ba keyframe na biso mibale oyo tokale yango awa. Towasko na 15e seconde na biso awa. Awa nde sikoyo tokosala réglage ya suka mpona tosilisa tutorial na biso. Tokosala na na end size. Na end size tokotia yango 0. J'espère que bozolanda nga oyo. End size tokomisa ye na 0 na point 0. Et puis of fest end of fest tokomise na 100%. Yango wana tokomise na 100%, sans oublier masque évolution na biso nde to clôturer animation na biso. Tokotia ye 2 ya pamba. Tokotia ye 2 yango wana. Animation na biso esili, mais ba oyo mibale ba keyframe oyo tokosélectionner yango. Et puis tokotia lissage na biso na F9. Lissage bomo ndenge changer ekomi boye. Siko tosala animation na biso bomo na ndenge ekomi. Tokoya wananu tokotia na diminuer un peu qualité pour na rendu salema rapide. Toya na prévisualisation totala comment animation na biso ya Netflix esalami. Bozomona ndenge ezobanda kosala intro moko kosala ngo na ba logo ebele grâce kaka ya formule okoki kolanda nzela ndenge na sali na formule yo po okoki kosala na ba logo ebele kozala n'importe quel logo. Mais soki olandai nga na bokebi nyonso, olandaki tutoriel na bokebi nyonso, okoki kosala yango. Merci beaucoup na batu nyonso balandaki biso. Ezalaki Lingala tutor avec animation ya After Effects. Merci mingi na batu nyonso bazo s'abonner ou bazo partager vidéo na biso. Merci mingi. Tokokutana mikolo mizali koya. Botikala malamu.